écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lissolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. The station with the... Eboto bandeko na ngai eboto bana bonsomi bana Congo. Lelo tozali na mois ya Novembre ebandeli na yango na 3e jour ya Novembre ya 2012. Bisika oyo ngai ndeko na bino frère na bino Joachim Zambwana kati na émission oyo ya Mon Pays Ma Patrie oyo ekolekaka kati na station na biso ya 3 fois www.radiosolo.com. Bisika oyo bandeko bosili koyeba ete tosili kokota na série ya sika ya via sika ya page ya sika ya bamakambo ya sika oyo tokotraite mingi na 2013. Mais tokokina kokota na 2013 te soki ba situation oyo pe ezali kopesa biso kaka na mitema ezali na nettoyer te. Komba ezali ko continuer passer mboka ya Congo nano esikolamite. Mboka ya Congo ezali toujours dernier pays parmi ba pays ya monde alors que ezali na ba bokoki nyonso to ba bénédiction nyonso nzambe. Voilà pourquoi lite na biso ezali ko continuer pona ko benga na munguna o ezali ko tia chaka maseke na ekati na pays na biso. Alors litango ezali ko panzana parce que to yokani ete banzela ya ndenge na ndenge selon don oyo nzamba pesa yo eza unique. Salela yango oyo nyonso oyo koya nango na table po ete mboka eko akolongwa na mpasi oyo ezali. Oya kosimba kambeli amoni ete yango ikobikisa simbi yango. Oya kosimba kanzete, oya kosimba la parole de Dieu. Oya kokena kana nzela bokoko, oya kosala kana nzela nyonso oyo kosalela oyo oyebi ete eko chasser l'actuel gouvernement oyo ezali sévèrement corrompu, gouvernement basanguinaire. Fais ce que tu peux faire pour être aussi kola mboka. Kati na ba émission na biso na Mon Pays Ma Patrie tokolobelaka makambo nyonso na mboka na biso tozali limité te. Ba mususu bakoloba ete émission oyo ifale zalaka makambo A B C D. Ya biso tokobandaka na alpha tosuka tina omega. Pourvu que lac eningana te. Lac soke ningani tokoyeba source ya ondulation oyo euti wapi oyo ezali koningisa masuwa na biso. Dimanche passé pe samedi passé to weekend passé tolobela kiba makambo oyo tomoni ete ezali kotumisa biso na mboka ya Congo oyo foto yokana totia le point sur les i et le bar sur le t. Toyai kolobela oyo nyonso tokoyai kolobela totournaki mingi tout autour ya mfumu Kimbangu ki ebiso nyonso tokoyeba na génération ya Ingeta na ba oyo toyebaki ba solo na ye na ba oyo toyebaki yango te banso tokomi koyokana ete foto zala regrouper tout autour ya mfumu Kimbangu na philosophie moko. Eza sous les cambo ya église moko te, eza sous les cambo pays moko te, région moko te, tribu moko te, biso nyonso tout autour ya philosophie ya mfumu Kimbangu, libération ya Congo, et mwana ki tosili koyokana. Kasi na likolo na yango ngai na ye komona pe ete tokoti kozala regrouper tout autour ya mfumu Kimbangu te, bongo tokende kozalaka na bamakanisi diversifié. Ke mutu na mutu aza na ndenge na aza kozula mfumu Kimbangu wana pe lite ekotikala kosimba te. Na yepe koloba ete ba mboka ebele bazalaki na ba philosophe na bango na ba leader na bango me batu nyonso bazalaki kolanda leader wana na philosophie na ye na tango ba yokanaki e ba monaki malamu ba bongaki. Me biso na Congo oyo sujet tabou ezalite lelo photo longola équivoque oyo levons un peu l'équivoque. Photo pasola linyoko oyo to longola musise zaka na katikati ya linyoko. Oyo biso na radio Lisolo tokobengaka pasola mpoke.
foto tiazu na peza mpoke nyonso lelo tout autour ya mfumu kimbangu po ete toyokana exactement ba place ni oyo tokoyokana te to nivele yango, parce que moi personnellement je ne peux pas accepter que toute une nation ezala regroupée tout autour ya mfumu kimbangu, bongo bana miketa baza koyaba yokana côté gauche, batata bakei côté, ba mama bake na côté, bana baza na katikati, ale finalement même kutu mbwa aza na 4 pattes, mais du moins akolanda kaka nzela moko. Et comment voulez-vous que biso toke ne kozala regrouper tout autour ya mfumu kimbangu, mais ba philosophie tout autour ya mfumu kimbangu ezali yako panzana. Le rôle oyo nde mpoke na ngai ya mpoka lelo ekozala place wana. Alors pour to comprendre bien ba makamususu, il faut to kenda kampe na ba science mususu pe oyo eza pratique pe ekoiko aider biso bososoli ya situation na ndenye moko kitoko. Na koyela bino mwa introduction muke tozana mtaya trop lelo ya na émission oyo, na kozala trop rapide na introduction, mais soki ko capturer introduction na ngai oyo kitoko te ekozala pe difficile pourquoi ko sala introduction to okota pe na masolo oyo pe okoyeba pete pourquoi masolo oyo eyeli lelo tout autour ya adhésion ya comment to s'adhérer na mfumu kimbangu na philosophie na ye. Mo adhésion retenir yango ezali te ko coller, ko kangana, ko sangana, ko s'accoupler. Et loko soki sa couple en tout cas eko kenenzela moko ndenge train ebenda ka ba rame na yango ya ba wagon bazaka na couplage. Soki boza na couplage boko tambola, mais pour comprendre yango bien na ko introduire un peu moi muke notion muke kaka ya chimie, ce qu'on appelle atome, et ko zana ka minute ya muke pour comprendre yango parce na ko kitsango tina niveau ya C. Atome eko existe te soki eza pe na ba élément na yete oyo bakopesa ka propriété na yete qui est netika ba eloko bien comme ba électron. Na ko insister beaucoup plus sur électron. Électron eko zana ka moko ou bien eko zala ebele, mais jamais ekene kozanga, parce que ya momunte kosala ete produit A to élément A esangani na produit mususu, bo sangani wana ekozalaka jamais na noyau na nucléus, parce que noyau to atome yene mutu akolakisaka ete ngai nazali ngai, prenons ngai zambwana nazali atome, donc c'est moi, je suis unique sur cette terre, ngai kaka. Mais comment nakoki kosangana na papa mukolo na loboko na ngai ya lo gauche, yepe soka na loboko ne susu ya gauche ya droite, to kangani to simbani okomona to former produit ya sika mukolo zambwana. Nini yango wana nayebi na ngai te, parce que naza na électron loboko na ngai zwa comme électron na ya yepe loboko to sangisi nyonso mibale nde to kangani. Possibilité ezali ete nakoyi ko botola loboko oyo ya papa mukolo, ou bien ngati nakoyi ko botola nga loboko na nga, mais aussi longtemps que nazana nombre ya ba électrons ezotikala je suis bien. Mais adhésion wana tozali kolobela kosangana tout autour ya électron de biloko oyo yango toko balancer. Bo comprendre que signifie électron ezali élément oyo e permetaka na élément mususu basangana na katikati ya nini na bana oyo babengi kombo ya nini ba électron. Mfumu kimbangu ngana siliko analyse ye na benga kiye na ba oba za ba camarade na Facebook na Skype bisika nyonso na lobaki ete mfumu kimbangu azali atome avec 3 électrons. Donc azana 3 possibilités ya kosangana na ba élément mususu kiye yo na ngai soki to lingo kota na académie ingeta to sangana mfumu kimbangu adhésion il faut ezala, et cette adhésion là c'est à travers les électrons. Mfumu kimbangu azana 3 électrons. Électron na ye ya liboso ezali électron politico activisme. To yedi ete mfumu kimbangu na côté politico comment atournaki na bampoke etali indépendance, liberté ya molo muto mwendo, liberté ya ba congolais, bo telemi na mundele, bo sikolama. Wana kote wana alamba na kina peuple, azape kolamba na yo na data lelo mutu nyonso bisika nyonso azali mwana ya Congo. Na ba désordre oyo tukoleka biso na 2011 oyo bamusuba zelaki to mona ona meso na biso poto simba yango poto comprendre valeur ya politico activisme ya mfumu kimbangu yango wana partout monde eningani ingeta biso nyonso na sima mfumu kimbangu électron politico activisme na yango wana. Deuxième électron mfumu kimbangu oyo akoki kosangana susu na produit mususu ezali électron na ye ya religion to spiritualité na ye spirito na ye wana esalaka ete ba mususu na
chrétienne, la vie chrétienne, ba église ya binzambi ebele botama bate ebele balobaka pe mfumukimbangu. Elingi koloba ete soki toye pe na côté ya religion chrétienne, awa nazali kolobela ba masivi nyonso, ba promesse nyonso na Bible emonani na kati ya mfumukimbangu. Eke akolamusa bibembe, akotelemisa bakoka, akoteya batu au nom de Jésus, boye na boye, baptême au nom de Jésus, biloko nyonso yo. Kati na vie ya mfumukimbangu, ba masivi oyo, ba promesse oyo emonani. Elingi kobeteke tout chrétien oyo akotanga Biblia, franchement il faut na motema ya mabe pour ne pas aussi accepter que mfumukimbangu électron na yo chrétien, il faut se marier parce que makambo nyonso mfumukimbangu asalaki eza na Bible tembete, ba promesse yango ezali wana. Donc électron na awa encore adhésion nango avec la religion chrétienne et simbi. Yemukalobaki azali l'envoyé de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc mfumukimbangu automatiquement c'est un chrétien. Alors, troisième électron auto débattre, il y a position naie avec quoi qui est un peu l'andang ekitoko avec la culture. La culture awa nde bisika ona lingi un peu naïeba ete nazana problème kolinga yona ngai oya awa to kabola yango un peu. Comment est-ce que mfumukimbangu na culture na biso alamba naki to azali ko lamba na data leloyo? Parce que boko bisanga iteke makambo académie ingeta oyo to komi nango mikolo philosophie de mfumukimbangu et que ça vraiment culture. Non, ezali politique électrone na côté ya politique awa tomoni yango. Parce que activisme, totelema, révolution, yemoka banaki révolution contre l'homme blanc. Awa 100% tozonyi kuna. Mais soki tozonyi na culture. Culture na biso mingi ezali ko tourner tout autour de bokoko. Awa de place but peut-être baza kozela ngaike toke dia ata lusende. Uni yina ngadoti tunadia kizeo kitin sasa nsusu kitibwetu yabatila. Je pense bien en tant qu'homme vivant. Matériellement et spirituellement, je ne peux pas voir cet orgueil de me déclarer en tant qu'homme vivant, matériel que je suis, être Papa Simokimbangu. Je m'explique. Que la médaille qu'on remettait à mon père, elle ressemblait totalement à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme moi je le suis. Mon père, il est réellement papa, tel fils, tel père, tel fils. Donc si je prétends me dire être Papa Simokimbangu dans le sens tel que vous le comprenez, je pense que ce serait vraiment de l'orgueil de ma part, Papa Simokimbangu. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Alléluia, alléluia, alléluia. Culture na biso ezali ya bokoko. Bokoko na biso ezali ete mwana oyo depuis abotami aza koloba te funda cha kimina konko kina yandi. Bakenda kosala mwali boke wana baza kofinala mwanini mai wana ya traitement na biso ya bokoko. Voilà, ça c'est notre culture. Traitement herbal est acceptable. Sinon que na mona kutunga tina ba age mo bona za ko suba na kana mbeto. Ba ye ba kainga isinga mfumo na loketo. Wana toujours culture na biso. Nina mona nga kutukuza na za ko bela dibumo. Azana kibeka. Sa le kiula. Kuru kutuna ka ligodo na nini. Tout ceci eza ko funda ete na bokoko na biso mwana pepoza la makasi tena mai wana cha mukumbusu ya soki mkuwa ya makaku na kati wana soki pe ya nkosi ya makasi giga za mutabitumba to bokanga ye mwa loboko ne wana mwa nini mwa singa moko soit bande moko boye bracelet moko boye ya bokoko wana ya soit ya nguma wana babiloka boye tout ceci c'est notre culture.
mais histoire onga na yebi oba mbuta na ngapi batikela inga eza kofunda ete mfumu Kimbangu apparemment na fi na ye awutaki pe na misala ya boye parce que papa na azalaka nganga okoyi kozala mwana nganga te bongo yo po pratiquer kinganga te ya babiloko touti kolobela awa donc mfumu Kimbangu automatiquement avec culture na biso na première section ya vie na ye e oyeba na on déjà te oh mutu wana aza chrétien nyonso awutaka na masumu chrétien nyonso awutaka na misala oyo nyonso ezali na Biblia te me na ngonga moko boye soki abongoli na ye motema yango biso tobengaka te abongoli motema akomi converti na christianisme akomi converti alandi Jésus biloko ya kala ekei toye komona ete na mission BMC oyo ya baprotestant na vula ya ngombelu te wana mfumu Kimbangu ntango ye kozwa bateme na ye aye kotika babokoko oyo nyonso aye kobwaka bakisi nyonso si contraire arekomandaki meme na bato ke botika likosimba kasu babikeko oyo ya bampungu te babinzambi bampungu tulendo babikeko oyo bamakamu nyonso na uti koyebisa bino par preuve bambuta nyonso onga na yebaki bafandaki na papa Simoni Kimbangu ti avant bakufanga na mona bango ce sont des gens où soki abeli malamu kuta kende na dispensaire ki akende kozwa mwa babinzeka wana bokoko bafina makazo batia banini bankula nyonso ça sont des choses qui sont tous abandonnées elingo ba ete moi je vous apporte déjà une certaine garantie ete mfumu Kimbangu tanga bongoli motema akomi chrétien akomi évangéliste akomi catéchiste babiloko oyo atikaki yango alors qu'est-ce tozali na yango il faut toyokana ou bien Académie Ingeta oya 2012 oyo tondimi ke tokolanda philosophie ya mfumu Kimbangu tika biso nyonso toke na ligne moko tozala su ya kopanzana te bandeko eza makambo kuwela awa eza te coupe eza te awa bitumba eza nango na ringi te toyokana ete mfumu Kimbangu soki tolingi kolanda ye tozala pe na une certaine ligne de conduite tout autour ya philosophie ya mfumu Kimbangu mais philosophie yango nde tokopasola mpoke na mpokwa ya lelo yo et alors pona loba susu mingi te parce que nazobomba nano joker na ngai carte za lelo pe toyeba ete soko okitsai carte opoli kopola na joker te soko opoli na joker tour koya okobeta te donc ngana bate na bo joker na ngai na makambo ebele naza na awa ya koloba mais en attendant na pesi d'abord maloba epa ya ndeko na biso papa Robert Mukolo yo pe muto ko modere na mpoko lelo yo mais soki na moni ete match ezokene mingi na ngambo na yo nakozo la modération nanga parce que je pose à la recherche imbangiste pour être na batela yo oka umabanga ekoya mingi epana yo papa Robert Mukolo opesa na bande kombote ha bandeko banso bipai bozwami to komi na radio lisolo ndenge bomesano na poso news tozali kokenda ya solo mpoke ezali munene ya moyo mwalelo oyo mbota muntu alobi na biso awa boye to koki ko diviser papa Simon Kimbangu na 3 parties, c'est-à-dire il y a benyango atom, activisme politique, spiritualité, culture. Na étape wana ngana lingina no to bandela mwa muke na histoire. Je crois que histoire de papa Simon Kimbangu to yebi yango. Bao ba yebi yango malamu te ba site ezali ebele epai wapi bokoki kotala.
biso moko to lobby ete papa Simon Kimbangu azali Fumu Kimbangu toloba azali leader ya liboso to combattant ya liboso. Komba na ye ezalaka ndenge nini? Est-ce que ezalaki politique, ezalaki spirituel, ezalaki culturel, ou bien ezalaki nyonso en même temps, ou bien ezalaki spirituel avant et puis eye ko mema culture, eye ko pesa activisme politique. Na nyonso wana oyo tokomeka koloba, d'abord toloba Simon Kimbangu, pardon, papa Kimbangu, Fumu Kimbangu, ndenge koloba kaba combattant, azali moto abotami, mpe avandi na Congo bato nyonso bayebi. Alors, alobi ete mission na ye azali nango ezali d'abord avant tout kolongola moto mwindo na esika ye azali. Pour lui, a identifié problème na ye. Problème ya moto mwindo ezali débâcle spirituel. C'est-à-dire que azwanaki likambo na tata Nzambe. Donc il va na côté ya bonzabe spirituel. Aye koloba cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné de surcroît. Le loba wana yankolo Yesu kasi ya yango ekomi ya ye. Ndenge nini tokobundela tozala ba non violent, mais toko réussir na mabondeli, toko réussir na misala, toko réussir na koyokana na bolingo entre biso. Donc wana nyonso oyo ya lobaki. Alors bam utini ni msusu oyo ezali na kati ya komba wana. Bakimbangiste oyo babombi mwamuke mayele oyo ya papa Simon Kimbangu na bongisi Lingomba, misala oyo bango bakimbangiste basali elakisi ete moto akoki ko se libérer que à travers le travail autonome. Tout Lingomba e ko botama. Lingomba e botami, na kata Lingomba, ba école etungami, ba hôpitaux etungami, ba centre de santé, to lo ba centre agricole, to ba ferme agricole, to bisika nyonso e salemi mpoete mutu amizwa en charge azala dépendant na mutu te. E salemi. Donc ezali boko kisami ya maloba ya libération spirituelle. Donc mutu soka ezali libre spirituellement, il est capable d'agir, de se créer, de s'auto-créer. Alors, na cadre ya culture, aye koloba na biso, oui, baza ko bundisa biso, baza ko boto la biso, baza ko yiba biloko na biso, toko zala ba non violent. Donc, moto azali non violent, c'est-à-dire azali ko privilégier d'abord et avant tout dialogue. Dialogue, toye ko talango, et ko s'appliquer sur le plan politique, un peu démocratie. Lokola tokolobaka mokolo na mokolo, papa Simon Kimbangu to Fumu Kimbangu azali bongo lokola éléphant na kati ya mboka, epai mboka wana ba aveugle bazali. Ba musoso bakokangama kaka na mokila. Ba musoso bakokangama na trompe. Ba musoso bakokangama na libungu. Ba musoso bakokangama na moto. Donc, oyo elakisi ete la dimension spirituelle ezalaki dimension moko plus élevée. Alors bato oyo mususu baye ko s'ajouter na kati na komba, bazali kozwa quelques aspects ya action ya papa Simon Kimbangu. Maintenant sika il faut ko buda koyeba ndenge nini tosangisa ba électron oyo boye mpoete tosala eloko moko à l'exemple ya bato nyonso. Donc, la Tolobi Fumu Kimbangu ye azali le premier combattant. Alors, combat na ye est porté fruit et botisi indépendance ya Congo, et botisi église kimbangiste, et botisi ba mangomba mususu ebele, parce que avant papa Simon Kimbangu, bato bakokaki ko interpréter Bible te, na lobite que papa Simon Kimbangu muto abandi combat, mais combat sous l'action de papa Simon Kimbangu ezali un combat unique.
Et ce combat-là, yango mtu eye ko botisa mangomba, eye ko botisa ba diversification ya ba opinion na ba ndenge nyonso. Toye ko mona ba église msusu botami. Donc c'est l'idée, la sémence qui a été donnée par Papa Simon Kimbangu. L'étape oyo na kotelemana nuwana mpo ete ezali kaka introduction bongo tokozongela yango. Alors la zongi sina no micro omboka yayo mbota zambwana mpo ete opesa nanu tour na baninga nyonso letana sija komibongisa microphone na ngai eza kosala nga mwa pokoso muke et puis mpo ete to continue. Maloba mboka yayo. Merci na kopesa maloba epa ya Papa Mawabi mutu azali mbuta na biso mutu aviva pe na tanga ya makambo ya moto ba Papa Simon Kimbangu. Papa Mawabi yebisa biso un peu plan to position Papa Simon Kimbangu face aux chrétiens et puis face na culture na biso to na bokoko na biso yo comment il faut guider biso une balance les deux, comment il s'est marié ou bien il s'est dissocié na kamoko to kamususu. Papa Mawabi na pesa maloba. Merci mingi nzanda pambula biso na yote le kolabo bandi koloba na makambo ya Papa Simon Kimbangu. Mais na koloba te na yedi nyoso puisque na landaki nyoso mingi te. Mais seulement on a yedi Kimbangu musaya asali kobandela na ye ezali ndenge mususu. Ezalaki banumbele bamoni na nani na Europe. Étoile moko elongwaki bakotala biloko bazana ba machine ya bango pour voir exactement batali étoile moko elongwaki na partie ya Europe et dirigée par l'Afrique. Alors étoile wana nde kweki na matani na Congo. Alors sika bamoni ti likambo nini oyo boy sika toyeba sika wana nani étoile wana kweki pa batindi ba force na bango mpana ba kotala ku étudier ko sala analyse baye komona ti étoile wana penza kweki penza na Congo. Toye bandenge nini bazali komona ba nani oyo temple, surtout temple oyo ba ezana kamba ba s'engager surtout comme Congo ezalaki 75% ezali la mission catholique, alors la mission protestante ezalaki na eloko mwa moke. Bakamati babelge balobi ti sikawa tokotala makambo nini eza koleka na Congo. Baye koconstruire bamope bakomi kuna batongi bandako ya Nzambe bangome matadi epai nyonso baekole ya katolike ezali wana po bayeba makambo nini étoile wana ekweyaki kuna nani moto aza na makambo wana. Alors ne bazali kosala bataille bapesi kome ya manœuvre de Kimaza puisque makambo aza komona ezalaki ya ndenge mosusu. Bayaki kobeta babonduki mpona koboma temple wana bakoraki pe. Emonani lokola Kimbangu azalaki na situation penza détail penza ya premièrement c'est un peu difficile de vous le dire puisque wana kobuka lokuta te. Bon oyo nga na yebi na motema na makanisi na ngai oyo nayokaki namonaki na miso. Kimbangu abandaki mosala koti eza na kalasi na nani na bamissionnaire akomaki catéchiste. Alors mosala ne yekosa bana eyaki na lokola
direction à droite à moniti il faut à dire makambo ya Jésus bali autant de la classe et que le pays va devenir indépendant puisque le temps où le Congo était considéré comme Babel avant Babel Zobaya et Zaki l'État indépendant du Congo. Alors, Tangwana Batu Makambe Tamboli Penzana dans le bas Congo qui Makambe Zalikuna. Alors, missionnaire, tango bamoni kimbangu musala ndenya agotambo sana kalasi. Alors, balingaki bapesa ye surtout les missionnaires catholiques bazaiki pene pour na kopesa ye pouvoir. Il y a le non, impossible. Dans les missionnaires et la mission protestante, balingan pour bâtir les bossos. Na compte les missionnaires. Mais il y a des gens qui m'a dit qu'il y a qui ça s'engage auprès il y a compagnie Mila, la compagnie de l'huilerie. A dit Moussala Kuna pour la Kosala. Alors, premier mois à Sali, à Kei, pour le Kamatambongo, lui non. Mbongo ya yo aussi au Kamataki. Elle dit non, le Moudaou Kamatambongo a Yebiete. Deuxième fois, c'est la même chose. Troisième fois, à Kende, va lever la même chose. Alors, on a Boutou, Tangwalali, babengi ya balobi kimbangu alobi nazali awa boye alobi sika wa boye il faut olungwa okenda ozunga na kamba oza na mosala mpona kosala alobi na kamba nga na kokende ndenge nini puisque naza na mosala nazwi mosala na kompani Mila mais muntu aza kokamata mbongo na nga nayebi ye te nayebi mutambongo te. Alors sika oboye alali lisusu la deuxième fois. Pour la troisième fois balobi il faut olungwa wana kisasa kene na kamba pona kubanda musala. Alamuki alivi na kusala ndenge nini. Alazaki na mandambi ya mbongo akena zandu aliko somba nzombo oyo bisa kukauka. Akangi mwa ilamba abandi kutambola akomila kasangulu mfuti mfomfazalaji kuna messager amoni alobi za kenda wapi alobi za kenda na kamba kwa eloko nini ozana yango wana alobi oyo eloko nazana yango eloko kulia bo policier wana kamati ya misi na ye wana alobi no ikuti na yote yoko kolia mbiso ete pesa wana ngai akamati misa alobi na kokende musika nazana eloko moga kulia te na kosala ndenge nini bien par l'amour de Dieu alungwe adokuma na kamba akumi na kamba ndi abani musala na musala wana abandaki yango wana parti nyonso ya Bakongo ebukani bayoki ti ngunza azali kuna aza kobenise bato bino nyonso bokende kamata nsambu kuna na Bakongo de yango wana ebandeli na ye nde yango wana kuna na nani na Bakongo. Ok, merci. Merci. Donc, Awa, on confirme que Bandaki d'abord la vie à Mousouni et puis
aye kozwa baptême aye koma protestant nde akomi kosambela. Donc yo suke na place au confirmer que papa Simon Kimbangu était un chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'était un chrétien. Azaki chrétien. Bien, wana nga na komi parce que tokosala un peu qui proko tokolever on a 3 camps. Un, il était un chrétien. Bien. Asala ki église ta ngena na Nkamba? Hein? Est-ce que na Nkamba asala ki église ou pas? Ou bien mouvement ya prière kaka? De prière, yo yebiti na kosa l'église et combien de kasika yo boy. OK, merci. Donc asala ki église était. Hein? Donc asala ki église était. Mais zaki na ba disciple ba disciple baza ko follow ko suivre ye. Merci. OK, ça va. Merci. Merci. To na communion to kei sikoyo na papa Odon Pambu na banza mtakota ki avant tutsidatia. Papa Odon Pambu na pesa maloba. Ok, bonsoir l'impresario. Na pesi papa Nabiso Robert Mbote, papa Nabiso Autobenga na téléphone, kombo kini bolimbisi batu nyoso, dompe invitankanga, Bambote trop, na papa Nabiso Kanji. Bon, l'impresario, n'a aucun développement na bino, na papa Robert, na papa Nabiso, oko rappelinga kombo po ezape na polité na benga ndengwa, papa nani, s'il vous plaît. Ozana kati Skype pour yuko tanga kombo papa Mawabi Alphonse, le petit frère de papa Bamba Emmanuel. Téléphone il a sa kombote yangwana na tuni komo. Oyo place ya babomelaka papa Simon Kimbangu akufa na prison na Lubumbashi. Son grand frère était présent, papa Bamba. OK, continuez. OK, papa Mawabi, je pense. Je pense que donc oyo zako le banani, il y a combien de men? Oyo azako ba papa Odon Pambu. Odon Pambu? Papa Odo Koba. Merci papa Zambwana. Développement na yo, développement ya papa Robert, ne ya papa Mawabi. Bolobi makambo misatu eza rokabwana. Yo lobaki sur politico activisme, on parlait sur la religion. Après que soutient la biso likambo ya culture oyo to salaki ozwaki exemple te molobaki culture ezali na kati ya bokoko ou bezo balana na bokoko, mais on parlait biso sur l'académie Ingeta. Mais je pense que makambo nyonso toujours développer côté mususu c'est si le connaître histoire ya Kimbangu, côté mususu to reconnaître Kimbangu non d'abord na kati ya combat tozako bunda côté mususu génération Ingeta et botami otozo vivre le na 2012. Bon selon nga nazo comme la confusion na ebité na obandela intervention na pona lobela nini tozo lobela nini lelo pour génération Ingeta non c'est quoi d'abord, est-ce que génération Ingeta existe aka génération Ingeta premier fois ngana loka génération Ingeta existe aka parce que na ebiki so to bi Ingeta ezako bagé ndiyo ndito ba ndiyo bongo. Mais na comprendre les génération Ingeta ezala. Alors je me réserve na bandi comme susu ba pesa maele comme ça soki nga na fungwami muto nanga ndi na koyiko ya kocha Pierre nanga. Mais jusque là na omoneti kutu na landa na histoire ya papa Mawabi ne azoloba abetela biso histoire ya Simon Kimbangu tantôt tozwa temps ya koyeba bango ole ke yumba moko to kende na 3 parties oyo pesa biso na début émission papa na biso Robert ayesu ko développer na ndenge na ye. To selonga namoni non to comme pena na point de départ pour confusion déjà ezali na ebande. Nazom selio. Merci. Comme ça avant na pesa maloba papa tutilati na papa ndompe pour confusion o ezalate. Likamo tuzali kolobela yango yo tozomona image ya kibe ya papa Simon Kimbangu. Epike kibe za na ba face belé. Awa papa Simon Kimbangu ya za kibe te ngai impressionnant na moni ki azani ta triangle isocèle avec 3 faces. Alors faut chaque face to yeba yango parce que académie Ingeta oyo za koyeba te to génération Ingeta oyo za koyeba te ezali mouvement moko et se naître naturellement ya batu nyonso partout au monde précisément dans la diaspora na Congo. Mutu nyonso komi kolobela kombo ya mfumu Kimbangu, mutu nyonso komi ko adhérer philosophie ya mfumu Kimbangu. Et alors ngai nazo jouer rôle ya mutu oyo azo ko kebisa batu
okoti ko joindre mouvement moko te soki oyebi pe définition na yango te. Lelo yonga naza kopesa définition ete Mfumuki Mbangu aza kosadere avec la politico, aza pe kosadere avec la religion qui est papa mawabe atake mingi kote wana, et puis aza pe na kati na culture na biso. Na côté religion moi qui peleke se ezalité. Pourquoi? Parce que trace ya papa Simon Kimbangu eza kofunda bien qu'il avait suivi l'évangélisation ya Bible ayo comme catéchiste, donc il était baptisé. Wana c'était un chrétien, nous acceptons cela. Na côté politico pe atelemaki mundele atelemaki l'indépendance to moni yango kuna tembe penza makasi ezalité. Mais troisième phase on a lingi mutu nyonso oyo atelemi mikolo ke Mfumuki Mbangu kola taka batriko ki Mfumuki Mbangu na culture na biso kipeleke se ezali to pasola mpoke oyo na place ya culture place ezaleli bande ko mususu bakoki na bango ya koloba ete Mfumuki Mbangu azalaki mutu na biso ya bokoko, alors que ngana za koyebisa bino kete bokoko ndenga na yebeli yango ba chrétien ba kenda kapenza na modèle ya bokoko te na modèle ba tubaza kozula bokoko ke ya bakisi ba mpungu ba biloka boena boe. Les chrétiens sont contre des choses pareilles. Alors tout ça le point sur les îles, le bas sur le te angle nyonso lingi ko attaquer to kolandela yo soko lingo yeba to kolobela yango na bao ba yebi, mais angle na lingi to se concentrer on ngai zambwana na za comprendre très bien te l'appartenance de Mfumuki Mbangu dans notre culture. De place onangana lobie loko mokote papa mawe pe a confirmer loko mokote papa mukolo pe a confirmer loko mokote, mais toko pasola mpoke po ngai pe na yo pe to yoka na biso na bato ba yebi kani ni vraiment Mfumuki Mbangu aza ko appartenir na kati na culture na biso place ngai na zomona kipeleke sezali papa tuti datia na pesio maloba. Matondo mbutanga zambwana na opesa nga maloba na pesi bino sutumbo te na kubanda na papa Moabi et puis mbuta Odon, mbuta Dompe et puis mbuta Mukolo. Na sepeli mingi na intervention ya mbuta Odon pona zongsi makambo vraiment na nzela de façon que ameki mwa ko mema ilo moko ozo sa okanete bomba confusion o mbuta zambwana bozoya nango. Donc, surtout l'intervention mi balé à liboso, yo nambuta Robert, donc confusion en confusion. Le vraiment toko tirer ana exact donc confusion en confusion. Na kolba au départ Mfumuki Mbangu aza première combattante. Tant aux autres n'engwa to bossa na ba mususu ba ki liboso. To bo santé le kwaneti baya mafuta baya na Kimpa vito ba tumba vraiment bo bimba boy, donc tant to tu déjà en première to bla histoire na to be sa histoire to meka et puis confusion et bino to comprendre bino pour chaque fois bo liya ke ka toujours na Simon makamba Simon na, donc sok boyo ki moko ba tango ba bossa ba recherche bo meka na ko sa recherche na présenter andai ko se présenter ndimo na te et loko ye moko andai ko boy bino bokoma ko zongisa ngo. Et puis deuxième point concernant église, tout ça qu'a part des choses entre église kimbangiste na Kimbangu. Toi ba ko tia toi ba ko ta bloko na mi balé. Toi ba ko ta bloko na mi balé. Et puis ya misato tant ozolo ba makambo culture na politique na soki religion. Donc Mfumuki Mbangu soto bikeo azaki chrétien ota histoire o malamute ozo bandla histoire ona ngonga nini neti ngande na zaliawa so atuna avanda wapi
on a vendu na Congo. Na vendu na Congo. Mais na Congo te. Tala, tant le blé siko, tout le blé na ngongani. So bobi kazaki, chrétien tondima. Mais bolo bateko, mais, comme sous tam sous boko loba koma, mais kaka kolanda moi mke intervention papa auti koloba. Bato ata ba moni, makambu na ye, balingi ba pesa e pouvoir. Donc, balingi ba tchaina makambu na bango, aboyi yango. Aboyi yango. Et puis, tant ba kondana ki ye, bato banda ko terminer, et yaki bato bo benga ba chrétien. Bato ba terminer ki ba chrétien. Donc, tout le monde a ça part des choses. Donc, ils ont histoire montée, les qui sont mis en son tout ça, confusion, ils ont donc, non, moi, pour dire, non, moi, t'es ça, bon, ce qu'ils ont à terre, mais tant que comme à son nid pour le vaisseau, donc, moi, quand il nous a coûté, c'est pour ça, sans encore clair qu'il a, les longs, à mon angle, on est terre à terre, tout tika, makama, culture, azaki, nango, azaki, na culture, na biso. Point de vue culture, azaki na culture na biso za ki boko. Et puis, esengi to ebelo omoko ki nzambe ki bonzambe zaka importer te baye la biso. Bako ye lelo omusume ki bonzambe te, ki bonzambe to botama nango donc eza bako ya relaxo ki nzambe te. Bon. Donc avant ba mindela ba yaka so na soki so 6 siècle donc bazaka liboso ba yeba nzambe te ba non mo ya mamba soni. Tout le monde a côté, tout le monde déjà, les lots tantôt, histoire, tout le monde déjà, que, point 1, Azaki chrétienté, 2, premier combattant, donc, combattant, sous Azaki Liboso, côté politique, c'est normal, pour Makamba, tel, qui, il y a beaucoup qu'on a besoin, surtout, Eza Kosangan. Tant Makamba, Banda, ça, Azaki normal, tant à Sengler, tant à Ndeko, le Belango, donc, à jouer un rôle à côté politique. Et côté religion, donc, tant anda loba, tant wa komi na niveau moko loba ki bonzambe bato, ki bonzambe baye na mweza ki bonzambe te. Donc, côté religion, so botier ko chrétien, donc, histoire ngobo e bangote. Na zong sina maloba nanu. Dès le début, na, pone bande nanu. Merci. Avant na pesa papa dompe mvitakanga, to sala un peu attention. Dengo lobi makama papa simo imbango eza na confusion. Bien sûr que oui, yangwalanga na yaka na basisha ba mikolo. Là où il y a la confusion, na départ na loba jango lelo to lever un peu le quiproquo. Qu'est-ce que signifie quiproquo? Boyoka ki mo quiproquo te? Quiproquo signifie confusion. Ou confusion, ta fazer la confusion ou batalwanda balobaka. Confusion eza na makambo mfumu kimbango, tabu eza te. Nzambwana yaka pona ba emission aventure te. Nde confusion na yango to longola lelo yo. Mais na lande ta mbuta tuchidatia, tokende pe na basuwe na bisote ndengi ba kongole to mesenika ko vivre na basuwe. Que ceux qui fumu kimbango parce que to lingi mingi mikolo et que to boyi makambo bango yimulunda ba chrétien baza ko sala que to tenter ko bimisa ye na lignée ya classe ba chrétien. Non, ça c'est un souhait seulement za ko yana. Oh, s'il était baptisé, soka simba ki Bible. Soka bela comment fu ya Jésus. Ko yana makanisi na yote ndengi yo lingeli ya za la bongo te. Papa dompe mvitakanga na pesi yo maloba. Matondo papa kamji zala na yo na kimia nyonso pona zali kokobaka na likanisi na yo po toko ko sosola makambo malamu lo sakora na bandeko banso bazali na kati na radio mbuta za bwana mbuta Robert na benga na sebrami ko benga mbuta mukolo pe na papa mawabi na kanisi ndenge mbuta za bwana zali koloba makambo oyo ezali ko kende viongolo viangala tale sika isenge tozongisa yango na kati na nzela po to koyeba fumu kimbangu azali nani mposo totali malamu fumu kimbangu ndenge na yoki ndeko za bwana abengie combattant azalaka mutu azali ko combattre quelque chose ngana kanisi pona ngai concept combattant o ezali concept ya bapaya ngana moni ke ezali muke pona ko kotisa ko sosola monena fumu kimbangu ngana ko loba ke fumu kimbangu azalaki neti mo pepe asika so to ngito ko bongo yango to ko be lokola un révolutionnaire et non pas un réformateur fumu kimbangu a ko réformer te lo lenge ba mindele batangisa kiso christianisme fumu kimbangu a ko continuer te ko réformer to ko transformer yango ana vraiment na sepe na élément fumu nani ndeko na biso kam japesi ya koloba ete tango bazali ko tuna ye
kombo na yo to ba intervention nyonso ata tozaka nango na audio na Derossi jamais natikali koyoka Mfumu Kimbangu mi bengi Simon akoloba mono Kimbangu jamais mono Simon Kimbangu. Alors nakanisi que wana pour tout un chercheur ezali élément indicatif mpona ni mi benga ki Simon te tango tozali kotanga nini tozali koyoka procès verbal ya Derossi azali ko insister ko benga e Simon mais yé moko so ba pesi maloba azali ko telema na kombo Kimbangu ezali révélateur. Deuxième élément na okin de konapsa lobby Kumba Kimbangu to comprendre na cadre la culture, ya politique, ya religion. So to lingi to sur la Mfumu Kimbangu na cadre de la religion, to ko tala malamu ke Mfumu Kimbangu aati ko telemela eloko moko boye ezalaki déjà kozala. Mpe tumba wana azali mutu ya liboso te. Oyo abandi yango. Mais azali kaka oyo na kati na ba ebele o babundi oyo abimi makasi. Soki totali ko banda tango ya kala même attention ki totali pe na mwa sima na ye muke batu bayaki poka na kobunda likambo moko ko telemela kaka likambo moko oyo ezali koluka ko sosola tina ya pasi ya moto moindo tina na ye ya solo pona nini moto moindo azali komona pasi na kolinga ko sosola tina ya pasi ya moto moindo nde memaka bato na kokende na mozindo ya bomoto ya koyeba ke moto zali molimo lati nzoto yango wana liboso lo beli kama moto esengeli otayeli kama molimo ngale lo ndo mpe vitakanga na ndenga ndaki soki moto akei kotala ba record na ngai akomona ndo mpe vitakanga c'est un catholique pona nini mpo babatizanga catholique nazaki confirmer nazaka communion catholique nazaka confirmation catholique mukolo moko te natikala kozongisa mukanda ya baptême mpona koloba nazali susu catholique te officiellement. Mais ce que mutu atali penser on peut vite quand azali kotelema nango lelo ezali penser catholique te ezali penser chrétienne te. Donc mutu ko tiko loba te que 150 ans après a insisté kaka ngana yeba kindompe malamu azalaki catholique atanga na collège Mara biso tozaki ne classe moko kutu alinga koma nini monsieur l'abbé etikala ki mukia kota séminaire totika kofanda na nakati na nostalgie ya biloko mais total réalité ya makambo. Mfumu Kimbangu so tolongo ye na contexte na ye tokomi ko tie na contexte ya Simon Kimbangu tala esika tozali kokoya na piège église kimbangiste. C'est tout justement ce que l'église kimbangiste asali pe azali kobunda asala na ko tiko condamner bambuda na biso bazala ki pembeni na Mvuluzi Kimbangu te nto baoyo bayoka ki lisowe na musika. Mvuluzi Kimbangu atei soki pendant moins d'une année 6 mois ya pamba. Mais dites-moi, dans 6 mois, mutakozwa tango nini po kokota na likanisi na na mozindo. Des interprétations multiples comme ça. Tout ça na ba radio tout sali plus de 5-6 ans. Mais ce qui va tourner le bas c'est que tel pense, bah interprétations multiples comme ça. Il y a même des gens qui ont marché avec Mfumu Kimbangu qui n'ont rien compris de ce qu'il racontait. Pour preuve, par analogie, dans le bac toute comparaison n'est pas raison, mais tout ça quand même. Entre guillemets bato batambo na Yesu 3 ans mobimba boko mona que chaque fois soka lobi likambo bako Yesu na sima kotuna azaki toujours desi na bango mais utana fani na bino makambo tamike kina zako baboza ko susu na kate. Alors comment to ko condamner bambuta na biso batambo na Mvuluzi Kimbangu pendant moins d'1 année na moins de 10 ans bamusumba musu avec occasion ko mona na misu pe ko solo ta ko discuter na mbala moko. Et sengeli kaka batu wana ba continuer na kati na motion na bango c'est tout à fait normal ba bazaki ba catholique ba komanda ko défendre na nenga ki catholicisme ba bazaki batu mission ba ko défendre na nenga ki ya batu mission. Et en ce moment là to ba ko perdre pratiquement sans les locaux ba kamati citron en Mfumu Kimbangu ba fini yango ba longoli mai nyoso et puis ba bimisa ngo ba citron yango yo pour na comprendre en quoi est-ce que ça qui un révolutionnaire et non un réformateur yango nzali ko pesa esika o lelo bato bakomi koloba ndenge ndebuta za bwana soloba génération ingeta entre guillemets na ebité soki ezali nde kolinga ebotama soki ezali en gestation soki pe ezalaka mais soki ezali en gestation
ngai nazali encourager yango ezali likanisi malamu mais baluka nde kotambola na matambe ya Mvuluzi Kimbangu ezalaki re-questionnement parce que ye moko azalaki formé comme un catéchiste mais na kotanga Biblia il a eu de questions de fond oyo et permettra qu'il y ait na rencontre pe abatu mususu parce qu'il faut pas oublier que tant azaki na Kinshasa Mvuluzi Kimbangu akotoyaki batu oyo bazalaki na proche ya pensée à Marcus Garvey mais pour nous comprendre Mvuluzi Kimbangu te soko teko tanga Marcus Garvey te il faut comprendre les révolutions Marcus Garvey pour comprendre que Mvuluzi Kimbangu pe misisa na ye mususu euti kuna tango yokaki révolution mutu muindu wana oyo azalaki na Caraïbe eloko ya azalaki likatine zaki nini yango ezaki ba moto ezaki ko lamusa ye pour Mvuluzi Kimbangu to bosana te bakoki ko tia yango na ndenge batu bakolinga parce que les gens aiment toujours un peu de miracles mais la réalité est que ayoka ki pe likambo et simbi mutema na ye nde pesa ki ba préoccupation oyo atiko banda ko pesa biano aye komona ya solo pasi ya moto mo zali ndengeni donc to ko dissocier Mvuluzi Kimbangu te na penser à Marcus Garvey ce que muta comprendre on va comprendre finalement que Mvuluzi Kimbangu ne pouvait après ko zala makambo nyo sa mokili mais jamais un chrétien il pouvait être tout ce que vous voulez peut-être mais jamais un chrétien parce que le katelemena ki yangwana c'est le christianisme c'est la pensée hein et chrétienne nde eyaki kokotisa biso na état ou tozanango tolinga te mais ce que totali honnêtement parlant to fandi to ko se réaliser que ba réflexe na biso mabunga na biso pasi na biso ezali ko toucher pe ba racine ebele na bokoko ya bapaya o ba nimera ki biso bon pona ko lobaka Mvuluzi Kimbangu par rapport à bokoko mais ngana mone sika moko te Mvuluzi Kimbangu abwaji ko sala congolais abotamaki abandaki kolia mfumbwa avant akufa na kanisa abandaki na kolia matembele abandaki kolia fufu abandaki kolia eza bokoko ça fait partie de la tradition africaine na yebite soki tango Mvuluzi Kimbangu akufaki balela ki ete basala ki matanga te soki ba mama o bazaki pembeni makata ki suki te mais ezalaki na kati na culture na tradition na bango donc tokoti koloba te ke Mvuluzi Kimbangu to dissocier na tradition africaine na tradition Congo bakunda qui est selon tradition na biso bato bazalaki pembeni bakoti masuko témoigner donc ngana kanisi komba munene tozali na yango awa ezali kolongola Simon Kimbangu ko remplacer par Mvuluzi Kimbangu jour to comprendre yango na kati na mitu na biso tolongoli c'est Simon Kimbangu qui est une fabrication imaginaire ya batu contenu ya ba sentiment na bango to réhabiliter Mfumu Kimbangu nesika na ye na kanisi toko silisa ba discussion nyonso to salaka musala munene senge to sala yango wana soki kozwa biso 2-3 ans to fan de yango to la mesure ya réhabiliter Mvuluzi Kimbangu na kati na mutu na biso tango zoloba le mot Simon ebimaka lisusu te mais so tozoloba kaka Simon to bakisi papa Simon Kimbangu na kanisi wana tozali kolobela makambo mususu mais ba oyo bazali cause ya makambo wana ils sont très contents parce que balobi nini ils ont déshabillé Saint-Pierre ils ont habillé Saint-Paul ils ont seulement enlevé les noms mais la substance est la même on Mvuluzi Kimbangu a dit kolongola kombo te akinde ko bongo la substance matondo na zonsi malo merci basingana biso komi ko chauffer awa na fona sala sous deuxième recadrement ya poto yeba lisusu ke oui to komi ko yokana mais pourquoi émission oyo eyeli c'est parce que Mfumu Kimbangu ndengo liniko outi koloba awa il doit être avoir formé ba former quelque part pour kozwa charisme oyo formation wana yango nazozela yo oyela ngayo mbitandompe to batu bakota bayela bisango raison oyo batu il faut to yeba ete mutu soki balobi na yeke ozokota na prison toko boma yo toko sala boye torture bongo mutu azaka ko résister il faut to se poser toujours ba question comment cette personne est aussi stoïque stoïcisme ya mutu eza ko dépendre na charisme ni nous avons na sima quel est ton secret derrière résistance oyo sana ko ozako banga masasi te bat bazo kufa yo zaka okende bat bazo kanga bango yo zaka okende nde ba biloko oyo okoti ko joindre Mfumu Kimbangu te
soki pe oza ko se poser question ko yeba te nani yango azalaki na sima na ye nini yango ezalaki na sima na ye po ete mbuta oyo akoka kozala na force spirituelle na charisme oyo ezalaki na sima na ye sanke abanga biloko yango okomona ete que tu acceptes ça ou pas papa DSV tel so micro na off parce que ba retour eza ko ute pa na antenne na DSV kuna merci babiloko yango toza kolobela awa ke mfumu Kimbangu jamais akokaki kotelema ye moko na force na ye aya kaka boye na public asala face na bamindele soki eloko moko ezaki na sima na ye te en tant que mbuta na me émission oyo eloko naza koluka yo ndeko na ngai mutu okomi ko joindre philosophie ya mfumu Kimbangu na Paris na États-Unis na Londres bisika nyonso totelemi na molima mfumu Kimbangu na koma mfumu Kimbangu lelo yo il faut to passer la pocket oyeba qu'est-ce qui était derrière lui. Alors première force ngana komona awa na yebisi bino yango déjà boza ko bunda nango bozo ko bimisa ngona note il doit y avoir une force spirituelle, une force chrétienne parce que Jésus azalaki na ye parce que ayeba ki ete ba mibeko misala o ezana Bible na zako lobela awa ezalaki kati na ye foi ezalaki na ye na babiloko nyonso oyo par preuve du contraire na zako zela boya bo prouver ngai na quelle force oyo ya bokoko oyo mfumu Kimbangu akwai kozala ngo po zala ndenge azali parce que mutu azala bo esprit mutu azala nzoto te nzoto na ngai ezana ngo nzoto mais au moment où na latami na molimo moko boye wisa wana ngo abengaka imperium moko boye so yelati na nzoto yo mutu komi ekelamu mususu voilà pourquoi 30 ans na prison atikali ko fléchir devant ba décision ba mindele te charisme moko ezalaki na sima na ye yango wana nazali koloba awa ete bandeko oyo bozo kozonga na culture bomeka mpe ko prouver biso soki bokoka koma charisme oyo ezalaki ya Jésus te soki ezalaki ya Jésus te azwili yango wapi babiloko nde yango alikito kota sikoyo papa mawabi na pesio maloba passe to bani na deuxième tour na biso papa mukolo o préparer biso o prouver biso pe na sima ya mfumu Kimbangu quel genre de charisme ezalaki na sima na papa mawabi. Merci. Na yoki le club lobby. Il faut l'attendre moi mon candidat au grand frère a commencé par au bazar qui Elisabethville. Alors il va l'attendre. En conséquence, dans l'intérêt de la Belgique aussi bien que dans celui du Congo belge, que dans l'intérêt propre de la paix, il est à présumer qu'un dénouement est extrêmement souhaitable. Alors, cela dit, voici le fait. Au début de 1921, Simon Kimbangu fut chargé d'une mission divine par les Très-Hauts. Il eut la vision de notre Seigneur Jésus-Christ qui lui enjoignit de sauver les âmes perdues. Son premier acte fut la guérison par l'imposition des mains d'une femme nommée Kiantende. En effet, cette femme eut, après l'accouchement, une forte fièvre à tel point qu'aussi bien que le mari que le membre de la famille de la femme s'inquiétèrent de cet état. Quant au nouveau-né, celui-ci était en bonne santé. Simon Kimbangu, qui se rendait au marché, fut à la bifurcation du chemin qui menait au village où se trouvait la malade.
dirigé par le Saint-Esprit à ce village. Lorsqu'il y arriva, voici le mari de la femme malade vint à sa rencontre et lui fit savoir les souffrances de sa femme. C'est à quoi il s'approcha à la maison où se trouvait celle-ci. Saisi de la Saint-Esprit, il imposa la main sur la malade et prononçant ces paroles. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, guérissez-vous. Et la femme fut guérie. Son deuxième acte fut la résurrection d'un enfant nommé Mveng. Cet enfant mort qui était déjà mis dans le cercueil fut ressuscité par le prophète au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensuite, il y eut plusieurs autres actes. La nouvelle s'est répandue, les gens vinrent de toutes les régions du Bas-Congo pour obtenir la guérison de leurs malades, leur maladie. Se repentir, recevoir la bénédiction de Dieu par prophète et prier Dieu avec foi ferme. Pendant ce temps, deux missionnaires de la Baptiste Missionary Society, BMS, de Ngombe Lutete, se rendirent en Kamba, village de prophètes, où se passait l'événement. Après avoir vu tout ce qui s'est passé, ils s'exprimèrent en ces termes. Pour vous prouver que c'est pour ce qui se passe ici que nous sommes venus dans ce pays. Apportez-nous un malade. Et on leur apporta alors un enfant qui était souffrant et dont le ventre était gonflé. Les deux missionnaires s'agenouillèrent et après avoir prié, ils imposèrent les mains sur l'enfant et celui-ci fut guéri. Après ceci, les missionnaires rentrèrent en Ngombe-Lutete, Waten. Alors ici il dit, la nouvelle du prophète Simon Kimbangu fut écrite dans des livres par des gens très intelligents qui ont ramassé des renseignements par-ci, par-là. Néanmoins, on ne trouve dans ces livres que de très peu de vérités dénaturées d'ailleurs. Et c'est que de la faute de ces écrivains, peut-être non, parce qu'ils n'ont pas eu de renseignements exacts à ce sujet. Et bien qu'ils n'étaient pas renseignés que par ceux qui sont contre le fait même. Et peut-être, oui, parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître la vérité pour plaire à ceux qui sont contre ce mouvement. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. En tout cas, merci pour la lecture. On a confirmé chrétienté à Papa Simon Kimbangu. Papa Robert Mukolo na pesio maloba. Merci Namaloba. C'est vrai, bandeko bazali koloba que makambo ezali lokola confusion ma mukene bandeli et puis ezali kozwa nzela de plus en plus. Je pense que titre oyo yo préparaki le lombo tazambwana oyo batu nyonso bamonaki ezalaki que traiter Papa Simon Kimbangu sur les 3 dimensions. Bon, wana ezaki déjà ilagi. To komi na Papa Simon Kimbangu azalaki chrétien tonté bokoko ou no bokoko est-ce que bon, to komi na itikawa. Na pesi merci mingi na mbotandompe na nyonso alobi ezaki toko, eza bien. Ngai na koloba boy. Mission ya Papa Simon Kimbangu ezali ko tourner autour moto mwindo auta wapi. C'est la grosse question. Ce qui totali,
on a nini Papa Simon Kimbangu s'est posé cette question et puis s'est donné la mission ya kolongola yango. Je ne crois pas que dans cette émission ou dans les autres qui sont passés, Toloba déjà makambo était Simon Kimbangu est le premier. Non. Bitumba eyaka batu babundaka. Ou Toloba que Papa Kimbangu azwaki mission to atangaki makambo ya batu mususu. Il était contemporain ya bato oyo bazalaki na 1921 oyo bazalaki na baide to makanisi ya Marcus Garvey. Ça c'était une façon oyo bamindele bazai koloba. Je ne dis pas qu'il n'a pas été en contact avec Batowana ou il n'a pas lu les journaux. Combat Marcus Garvey Ezali Mutumwindo Aouta wapi, pourquoi la souffrance, pourquoi l'esclavagisme, pourquoi ce qui bisounos tozabi kelamu ya Mzambe. Alors pourquoi ba chrétien mususu baza ça ba chrétien mususu. En tout cas ndeko azali micro ouvert s'il vous plaît, boko kangana micro parce que ma kelele mo aidé. Botala na mbuta DCV pardon, boko kanga micro s'il vous plaît. Donc Mutumwindo Aouta wapi. Alors, ye aye kozwa dimension aye ko décortiquer likambo ya Mutumwindo. C'est vrai likambo moko mbuta ndompe ya lobi wana Papa Simon Kimbangu ou Papa Kimbangu ou Mfumu Kimbangu, ça dépend de où est-ce que yo za ko simbela ye. A salaki mission na ye pendant 6 mois, 3 mois ya matei en tant qu'homme libre. Aye ko kota na clandestinité pendant les 3 autres mois et ko sala 6 mois et puis oyo mbuta muntu alobi. Donc tout le bac Mutumwindo Aouta akenda ko identifier problème naé sur le plan spirituel que ezali problème moko spirituel mais spirituel wana wuti wapi a remonter dans le temps. Pour remonter dans le temps elobi nini elobi que Nzambe mutu akela mokili oyo Nzambe akela mutu aliboso akela kezaki Mutumwindo, mais d'où vient que Mutumwindo après avoir kotonga ba grande civilisation na Égypte un peu nyonso wana ayeko koya plus bas jusqu'à devenir esclave. Ndenge nini siko kolongola na bo umbo wana mpo ba pesa ye bonsomi na ye indépendance na ye. Et c'est là la grosse question. Alors pour nous résoudre le problème wana, il y a kendaki par 4 chemins T. Akendaki par la voie spirituelle, c'est-à-dire chercher le contact spirituel. Alors, Azalaki protestant, on s'en disconvient pas. Azalaki protestant, Baptist Missionary Society, les Kamoko Pembutamonto Mawabi Alobiawa, Ezali Kitoko Mingi, Ezali que Papa Simon Kimbangu Azali issu ya makambo oyo bamindele bazalaki koluka parce que leur étoile est monanaki na 1910 et komami na mikanda ya ba témoin de Jéhovah mpe msusu basalaki na 1910 ba journaux ya tango wana bamonaki que eloko moko ya particulier koleka na Afrique baye komona ke koleka na Congo. Alors batindi missionnaire baya ko nonga baya ko observer batala eloko wane ko bimele pa wapi ba protestants qui étaient des anglais baya ko fongola ba mission ba catholique ba fongola mission ti eloko wango ko bima na 1921 avec Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi que batonyon so ba yaki mpo ba combattre. Ça c'est très important mais sikawana combattant à liboso oui naza koloba azali combattant à liboso na nouvelle configuration spirituelle oya memi. Je ne néglige pas Kimpavita, naza ko négliger ba o nyonso mususu bazala ki liboso te. On ne les néglige pas, mais le combat assez particulier à Papa Simon Kimbangu ezali un combat spirituel. Oyo bino bozali ko sala que to détacher Papa Simon Kimbangu na makabo etali Yesu. Yaza koloba nguya oyo azanango nkolo Yesu mtu atindaki ye asala boy. Mais on veut le détacher. Bon, ce to détacher to koma baptême to pesa ba makamusus. Mais oyo église kimbangiste azali ko défendre. Oyo ezoma ki na kati na maloba ya yemei Papa Simon Kimbangu. Donc voilà un peu et pas ingana za ko linga ko telemela mingi mpoete tosala. En tout cas makelele ezali ebele penza komi ko gêner même ata ngai ndenge na za ko loba boy. Soki bato bako kanga ba micro na bango s'il vous plaît. Donc voilà Mbutazambwana
merci. Tokokela wana, merci. Merci papa Desfe na banza makelele ezoute pana merci na ndenge otie micro off kuna. Donc bandeko na banza papa mukolo otiko ko recadrer lisusu kitoko pona batu bayeba ete okoki kolanda philosophie ya mutu te. Le grand danger que nous avons maintenant ya batu koza lokola seke dia fadisu. Bandeke o babe ya kombo ya seke bazalaka wana na baliaka na groupe batambolaka na groupe basalaka makamu na groupe. Mais il suffit ka ndeke moko na liso ekufa bandeke bakimi ye pa kimi na ye mais yebi nete raisoni nango bakimeli de côté pas za okende akoyo kende kokufa na ye kaka pour ya wana ba seke dia fadisu kolanda groupe ba mouton de panurge. Alors toza na situation moko ya danger oyo tolingi kokota na Congo tout autour ya mfumuki mbango. Moi je dois jouer mon rôle musuna kopesa bino pourquoi na ile émission oyo ndeke moko suba be na kombo ya chokola musala na ye ya kozala na likolo nzete tamba nzete ni bandeke nyonso bazoliaka bandonge masango banina babilanga soka moni jaka mutu aza koyena lance pierre abwaki premier cri d'alarme choko bandeke tu bafana calme yazo observe yo soka moni olingo tire na tango tama kele bandeke nyonso vide. Je vais jouer ce rôle là ya chocolat pour avertir le peuple congolais que to yebaki mfumuki mbangu muke kaka batu mingi siko bayebi mfumuki mbangu brusquement. La question que moi Zambwana na 2011 2010 2009 tina sekuna masse ya ba congolais nyonso yebaki mfumuki mbangu te siko likolo ki pelekese oyo ba election 2011 oyo Ngoyi Mulunda akoti sibiso tala Kongo ekoti na kolela nzambe nanga bikisa biso ale biso nzo ko bela molimo mfumuki mbangu. Faisons bien attention. Ma question est celle-ci. Soki to yebi mfumuki mbangu likolo ya kipelekese ya mboka baboto biso na ba Rwandais matondo ingeta problème za nangote ya kokukima siko na sima ya philosophie mfumuki mbangu. Qu'est-ce qui arriverait après que bozu imperium na bino? Qu'est-ce qui arriverait après que Kabila na bale kabiliste batiki na bango Congo? Est-ce que yo muto za ko bela komba kimbango bati continuer avec le nom de Mfumu Kimbango ou bien okozela susu un dictateur ya suko konza biso azongi sabiso suna sima oba na suko bela komba Mfumu Kimbango longa mwana takwenda kumakinu kansika mwana tukiri kumakinu ko na yena émission oyo po yo muto komi ko bela komba Kimbango oteyama avant que nzambe apesa yo imperium mango avant que Congo esikola malokola ondimi Mfumu Kimbangu ndimaka yepe lelo lobi mosika oyeba exactement qui est Mfumu Kimbangu, quelle est sa mission et pourquoi okomi ko belela ye na data lelo na ndenge oza kozula ye kaka parce que na Belgique na France na États-Unis batelemi na barabara Mfumu Kimbangu yango na yepe ko molataka photo wana. Oui, batata minene nga na yebi batelemi avec ba photo Mfumu Kimbangu otuni ye makambo za koloba awa ayebi yango te akene ko yebela ngo wapi ngonga ekoki usanzi hypocrisie ezala yo papa mukolo papa mawabi ezala ndompe ezala ngai ezala nani no sakokota loba kaka likambo oyebi oyo oyebi te tika parce que nous risquons maintenant de croire Mfumu Kimbangu avec une mauvaise philosophie et puis tant que ça imperium na biso to comme on salaka je ne sais pas moi quel genre de choses tout autour de Mfumu Kimbangu pendant que la définition de Mfumu Kimbangu n'est même pas là. C'est ça le danger où na Congo tozozanga ba longi na Congo tozozanga ba maître na Congo tozozanga ba mbuta o bazana mabandi na basuki ya pembe ya mayele ya kokebisa ba génération oyo za koya ngana jouer pont entre les années 50 quelques na les années 60 où j'ai vu l'indépendance et na moni pe comment batu ba négliger na bango ba Mfumu Kimbangu ici to que l'indépendance à 60 zwami tozongi na biso na 2010 oyo 2012 oyo toza kobela Mfumu Kimbangu. Je vous dis la vérité, soki tozwi mboka na biso le nom de Mfumu Kimbangu tokosana na biso yango parce que Odo Mpambo za wana il ne connaît même pas aussi qu'est-ce qu'il est tenté de faire avec Mfumu Kimbangu. Odo Mpambo na pesa maloba
Le peso, merci pour pesa maloba. Yo kanga toujours mpandi vie. Bon, pour me été, n'a expliqué pourquoi n'a aidé Massimo Kimbangu, mais tout me raconte l'intervention. Jusque là, toi na tour de Babel. Ça veut dire mutu na mutu akomi ko développer na mopandi na e o ya yebi. Ya omoni à chaque fois na bano vie ngana ninga mingi na yoka na zwa na longola mususu o eza confusion, mais lelo kwa na koti to potana. Na lobi boy. Oui, odopa mba yebi na yema kama Massimo Kimbangu te parce que ngana opouve lelo. Temi na yo memi lelo. Je pense que ozo kwa introduire temi na ote. Tanto eza kilo ou bien ils en a moins et l'eau comme ozo audio moko zo hide ndengo le baki ozo bomba kate joker na yo. Je sais que bateau va intervenir. Ba zape na ba as ba pe na ba joker et yo robinsa joker na yo te. Yeba yango introduction na yo et ya da mo bulu to ko robima na temte. Pour teme ezate. To comme ko parler na Massimo Kimbangu nde mutu nyo so ayebeli. Ngasko na représenter yo Massimo Kimbangu na ndenge nanga. Pe na ndenge akomba. Pendant que ça bateau na intervité au mona bango na ba photo mini na Massimo Kimbangu mais pas na bino bobengi yango académie Ingeta philosophie ya Massimo Kimbangu Ingeta ça veut dire quoi? Est-ce qu'il existe qui liboso académie Ingeta ou elingi ebota mana nebota mite ce qui ngo créer académie Ingeta te ya biso tanto ngana kozala moko ya membre ya académie Ingeta mais Ingeta ti siko na nebota mite soko ki ba combattant bazoloba balobelaka sur l'idéologie ya Massimo Kimbangu non religion ou bien église oyo ye yazalaki nango wana ko exercer atika église morote moi dato bossa nango côté wana na ebité mais selonga faux débat parce que na simana ye atika ka église ça la église té pour abakeno église nango mta okumba izalati alors tant to lobi en soto ke dans kimbangisme to bimi dans kata idéologie ya moto parce que sur totali ye moko idéologie azalaki na yango bana na ye batika kozwa yango te mutu moko ta banangi na bana Massimo Kimbangu moko akombataki pona mabele be pona ba noir rien et comme mambo ya ba poche ko to nga osimba ngote pe ko makamwa polémique to songa siko na kote ozo ba mwa Ingeta wana lelo oyo batutan ba telemaki po ba bunda et mutu na mta telemaki na raison na ye raison oya ko bundela ya mutu musoko ya atali habité Kimbangu atelemaki pona ba peuple noir atelemaki pona biso ba congolais po tolongo na bowumbu ya mondele avoir na ma photo na ina marche pona la ça a été esprit na yesi ko ngana lati yango idéologie mais yo eko sangisa biso en tant yo bandi balinda na première partie ko aboli trois parties n'est-ce pas politico activisme o laki biso nyoso toza include wona déjà yo zaki déjà moi mkeli banda na point mi balé le sur la religion o lobi promesse même o bible salaki lelo oya moins que chrétien azala mutu moko menteur ou bien amté mabe pour à reconnaître nyo sauter donc à résister qui ba kufi ala musa ki bibembe asaki ba miracle songolo boina bo wana développement na yo oiko comme na troisième point on parlait sur la culture na kati ya culture on parlait biso o liango na bokoko omoni okomisi émission munene mbala moko mais il faut se retrouver dans kolongolelo ko moko to ke na détail poto meka koyeba eloko nini tozolo bela lelo yango bandeko musu bakotaki bameki kopanza mpoke na angle na bango po balakisa bino Massimo Kimbangu na côté na ye tant bozui choc wana je pense que deuxième intervention bolobi le côté mais bo développer mais bo introduire biso nante na OK pour na cette intervention na zamlete bandeko bazo maloba yo lobi Ingeta li philosophie ya Massimo Kimbangu mais démontrer biso yango papa na biso mawabi je pense so na bosani kombo auti kotanga biso lettre kotanga lettre oyo nga na vivre na papa Kanji elingi koloba te ke yango nde idéologie mobimba papa Kanji nazo témoigner kaka na side moko na côté moko nga ndai ko moni ya papa Kanji po to vanda ki na ye mais lingi koloba te ke oyo lettre wazo tanga ya maloba ya Massimo Kimbangu et comme sous confusion alors nga na lina loba boy obimisa carte joker na bino mbala moko parce que match déjà ndenge ya bongo e bandi donc ngai na compagnie pension na meka koyoka carte wana bima po to panza mpoke oleke bo batama na sima e kozala bien te na succès loko obaki papa Fumu Kimbangu azalaki azala utaki pa ya nganga alors ndenga utaki pa ya nganga e chrétien nyonso abimaka abongwanaka autaka na mabe wana so ya problème sérieux papa Zambwa
biso tolingi tozwa poni basimo na bato ya kimbangisme te bakimbangiste baza tranquille. Mais la façon dont vous présentez le prophète Simon Kimbangu, bino mutu boza komema biso na confusion. Et bozo bimisa biso pe mabe. Po boye biye pe bien te, boye biye ndambu, bozo lobele ndambu, mususu ka yebie mwa bien, bowangani, l'émission nyoso ya yo ngalanda rango. Na yebiso yango, na vanda na ona bokebi nazo koma. So il a rappelé yango mususu sala émission, bato bakangaka na kobimsilo donc kaye mobimana koma kana yebi ko mentionner makaba point tout. Tanto ko yo ko bande mususu papa na biso akoti awangani makambona alobi ndenge mususu confusion totale. Bob biso joker ngana zo zela. Poto bisape ba joker na biso total la joker ya nani lelo e ko convaincre joker mususu. Merci beaucoup. Oui, ndeko onoko bosa na te joker ko lela ngo kipwaka ezaka na obizana na pointe. Il faut zana bangaya makasi ba etaya ododi bango parce que na ebite banani ba okota aba ko ba ko yana ba na ba mundele parce que bande ko ba la kanzira boko peut-être dans ba côté mais en attendant idéologie ceux qui osent la difficulté à comprendre on a modifier un peu pour ko aider pe batu mingi théorème auto que ne peut la moi oui tata wana lobi komone nani wana ndeko odon hein oui na ligne na pesa réponse puisque ma famille on peut sa réponse pesa réponse comme ça to poussa ni bango po na recadrer susu ikana na lembo la nani wana wa lobiki mukangana la tangi izali ba pare ya kimbangu te kala te la politique te il faut te lobana begiso na ba Congo ba lobaka soko za ko bengana nani oyo fu la te lamba soko lati lamba te bakoloba bafumi bale baza ko tima na nzelo boy makanda wana na tangi bamba vwandi Wington na Elizabethville na Simon Kimbangu avant akufa alobela ke makambo ya libon ya lingomba okokende tango kozonga Congo akoza c'est en 1951 donc à lobby au Kodjonga la Kisasa au Komona l'accession du plan d'indépendance au Kodjonga au Komona l'accession du plan d'indépendance makamunga na lobby na yompa na lengomba benga bana na ngai ina besingombe nyoso lobo na bango soko ba lobby na bango bandimi yo bokena nzela moko soko bokenzela soko bandimi yo te tika pe na loba na yoti Kimbangu asalaki 30 ans de prison à Elizabethville na vie na ye nyoso ata musingombe akendaki kuna te même pendant la mort kokufa ne akufaki temokilera azalaki kaka bamba oyo loba na ngati makambu wana nga na tangi ezalaki makambu ya Kimbangu te likambu te yo kanisa lukola yo ndimi lukola yokaki ndenge nini ne yango wana na lemboyi. Ok, Joachim Nazan. Merci.